Capage TV. Capage TV. Pourquoi Tchali soit un mobile d'abord la ma casse que les cabas qui na mabala na alliance. Tchali ni no mwana baboya so moni Tchali longo libala seke mbonga mobile si esili. Tchali kwa sa ba ta boutique ça va senga rester. Oyebi bango penza. Tchali songa koti. Nana nyonga combien o? Oh ça qui ni ndemboye basaka mega. Na Tchali kombe chaka mi fa na peso kana pokwa. Tanga zo cha mega tanga côté kaka sala ko check saka mote ka hotelinga boyeni. Nga ko futa na tena ba sa combien. Moni che. Soko côté ka jeune pour makamba libala. Au fond c'est gisi sabatinda yo. Ma prophétesse Azariawa aussi dimbanga likola ba jeune mine comme bele ko leke longi. Zamba nga muto kende réclamation après. Barakama na nzambe te. Tika boy. Ko bonga na nzambe katela ngola tite. Ko bonga na nzambe zako kopa mai. Zoko pa mai mbaka na mabele na yo mo sopiko to ko saba sino yebite. Tika boy pastor. Mama na le belo polele. Ozo luka fina lati loka na classe. Lelo to kotanga géographie. Yo c'est la géographie na vie. Na lo bela yo. Makamu sous yo ki sa o soni pe pesa sengolelo. Ebele tate. Polémique ya Congo eza ba congolais te. Sata kanga Congo nda zakatize kizengi. Dimanga. Tika boy pastor. Sata kota Congo za kizengi. Kota Gabon, Bangola, ba Brazza ça moi logique. Sata ki sasa kizengi. Na sina kenda kop bobe na ndako ebandisika tina suka na longwa te pata tunanga na suka. Ozanani oli ba métier komenga binabi 42 métiers. E banana okotsa mabanga. E komi ba ko maso wapi na bina yebiye. Na kebenga masonga moko aide. Papa nana ko cha peinture ngabi na yebi mutu. Na ke za pena ngabona sima emoka balola peinture balola. Nana ko beta vitre ngabi na yebi mutu. So vient na ngamso ya mastic ngana cha pembeni. Sonda nyamba batoli ngai na biba zoka batoli basete yo tinda ko sila na karo. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Layel, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Layel à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778.
tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe zambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotenga na balabala soki mame milasala ka ote na ero biso toana balabala nzambe abate ya tuma mame milasa za apese mbongo nana kosa totanga ndenge bana batino so baza kotanga polo bile beto koma bato kola pambola bino mi papa shika pesa ni robenga ye peza ya kosite te so moni ana te kende bana mo bibele lobi soko lingo sali kama malamu ozoka kwa mabe sala malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa Oyo, Nansela Nayo, et vous sonnez pe a obe mangato pambolanza. Donc ce qui va dans Nzamba pesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors ceux qui ont préparé rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo Nzamba pesi biso Nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kiseso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à orphelin. Abala pesi biso technique de guerre. Kolenga ndako na cher te batie $20,000 100. Oza na 200 300 500 ndako fe ofele. Oya ko tia tembe place mabe bandako to mona mabe na kala loto lu to lula. Abala zo pesa bino assurance ya vie boyoka. To ya jamais na lokuta. Jamais. Oh. Sauter à ya raté. Ba place va bien. Eza place to comment étouffer kala te. Soko ngozo ndako na Telecom na Menkau na Maluku na moins cher. Abala groupe azana na pona bino. Balobi pe nyonso dikute. Batimbali pe ke pesa na pasi pesa kanda munda. Kopi nyonso kobeta soko tane kontoko simba. Kalikile babaro yo kota mbongo bebisa. Bakasi zwango sala ngo shema 4 remorque telema mutalangwa yo. Tika boy. Bana kita de recherche yango yo. Biso to ala tara na biso. Wana soke to pangwe ko sakate na bala. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Makasi. Ezana ba quartier musuko fanda te. Ko mekate pas. So fanda ozindi. Ba jeune ba linga koluka te, ba mona kopa mukeko wolola. Ba tigana ko sisi, ba mona mtu na 1000 fa ko beleke lokwa député. So ko pesi bango umela. Ke bana muta bengo boss obiko za boss te. Licho. Na mona ndo boya. Benga na ngam tabe nga boss. Nga fela koma boya nga. Bata kolengola. Kena ba komi lokwa njili.
Tango la mkabotika liyo moko. Tenga na zara njilo asi. Tous les batu baké. Na esprit. Baké te kamitraï. Makasi. Baké mécanique. Baké chien électrique. Yo mo senti que kotika na quartier ça. Sony. Fobima. Njiri kimbanseke masina. Et dans la commune monsieur refanda te 6 heures ba jeune ici ba bonga maloko ba musicien. Ma solo belé. Maman nous peut son conseil. Na ebi kuna. Oui bien. Na ebi yango. Ba goy. Ya makasi. Ba tchaka lika na ba para ba kufa ba teka mapa. Mapangu. Ba beta ba calcula mbongo ebele ça ba za na copie na mutu. Oyebi bango penza. Na ebi bango. Baze belé. Ba enda hotel mana kwa barba kwa musique ba pesa ngo faute musique ba tesore. Ezore. Bana ba bandi. Batonda ki na francophonie bango kaka faire akobeta te, fali akobeta te. Bakamnese bon pe mwana ngabi. Ya. Yakobeta te. Polémique ya Congo eza ba congolais te. Sata kanga Congo ndanzaka kizengi. Limanga. Tika boy pasta. Sata kota Congo eza kizengi. Kota Gabon, Bangola, ba Brazza, ça va logique. Sata kisasa kizengi. Ba musicien biso moko ba mise na biso. O libana bazo pesa bango valeur pour Congo to. Mais bino abomona bango papa. RDC. Pays moko ba kizengi. Orata la vie nangezo kende wapi. Akolande la vie a moto zo sa makambo zo mbongo. Ya le belango masolo. OK na ndoko zo soigner mazo tuni la maman fufu boche wapi. Mais âge 27 ans. O azo renye kuna pe 27 ans 30 ans. Et quelqu'un a 3 ans 4 ans. Mais ya kenda mita sa motif afin de makamba bale na poto ko le quand même yemoko. So ko tuni ka bongo yo za wapi. Ah siliki loko simbe na pota. Pas congolais. Mais pas na makamba ba achaka mega pa eba nyonso. Nanga journaliste na kidiba. Ba ebi tout. Yongoko. Et puis balobaka. Ngapona bebsaka mega pona koyeba makambo. Ngapona équipe na boko kokate na yebi nde bandaka. Vi na ezo kende ka boy. Kaka boy. Azo ba tena zo mama na kaka boy. O eza be erreur mentale. Mama na zo peso conseil. Tango nzamba tala kalobaka anga ye. Ok, là, ce qu'on dit sur ma maman. Ba maman, surtout ba maman. Tala Johnny Obota maman. Voilà maman, fanda se pesa pas bête, est-ce que baningane ma solo. Nana bana 4, kutu John a sa coli déjà. Yena zela kaya sunga. Or, ce qui nzamba yeba la qu'est-ce qu'on passe na termine na quoi ba bana na zo sonne l'équipe papa, ya poto. Or ngata kasangulu na comité. C'est ça. Biloko Sangulu. Baritar, mais tala jeune garçon. A coli na quartier. 18 ans. Amoni clarté, amoni yamoko na moto. Acheli ya. 1 litre. 1 litre ngona sombi vie la tsanga moto. Amati chez moi tourmi balé après atkia na ngake bula. Tant to seka. Zoba yo mukolo bapusa moto te nyama okende wa. Tango ko ekola ka 1 mois 2 mois. Lobo kuna communautaire na terrain. O kambe pechanga ko mobula. Moi mikolo petit vie na ke kanga lopang. Ngana français na classe na tanga pesa nga misrate na zozi la te ba changer nani pecha bolo le courage ko na misu na ngaba ndiko bula na moto tu pe engagement ko ba ya ko bala ngape mukolo ba benski na ke fait na tonga pe na bi petit na fait ino kitoko na melaki nana tia na désavantage nga na tangi na boye ko bimisa nzoto na misala a jezo poussa na ozela soki na nani tala pecha mukia ebi via koti na camouflage ndi misoni melobe si esimbi akon pesa le ki na poka fe na ki fait na nga so 1000 francs na ko mo senga ke ba merci ndira komi yana nanga kamoko ezauna kabiboko bokonzi ba yayebe na kati bakaba bakaba alo makama mikie o alandanga ba yayebe na kati bakaba bokonzi pasta na place yemo o alandanga mobile kando soloba azwaki pela ba bu ati bupanzi abina kota commerce soko timbeli copie na ye ya bisenga senga yesko ko tomboka na français tant batu ba ki français ba pesi valeur na ça de l'autre côté ata mukete. Moi j'ai beaucoup étudié, vous blaguez avec moi. Oui, bagage nanga. Comme tu remontes, il y a un télo et a touché un télo, Dans un télo à bololé. Nous avons ça voyou à sire. Il y a sire. Bah voyou il y a résultat. Nous avons voyou mais résultat. Américain. Challenger. Nous avons ça yo. On a pour ça théorie. Non, bah qu'est-ce que ça? Parce que bah il y a un tellement bah rupa vie bah kenda. Bah on tellement ba rupa vi kapash ba koma kozela ka ba fete na bibembe oyebi ba ko kufeli ata mwana ina aneza atande ko muke so iba ye wana ba lata bilamba mundu ba bongisa ondire matanga na bango tala ba maneta mundu ondire ba jise bangi ba sude après ka kokunda okofani tabiso wa ba lela masangati na bibembe ba yaya wana batika la suna suki te poko mona bango suki ya pembe ebe bakata mingi bara
babima lokwa bajiko bakendaka poto barefula bilambo bakabela baona baninga nde balataka nango bamaka nango propre ndire baministre baza munoko makasi abatolaka bato basi bayayo na quartier kene babandala kene balemba batoni balibini baza na masolo minene na munoko bakumisaka francophonie te oyi francophonie babandi masolo avita imana kala oyebi na 73 ntango tokɔtaka stade wana oyebi ntango lumumba azalaka na balingi masolo aboye bayayo oyo toza na lere ya résultat kapasi tozokende wapi autorité ndako etalaka classe te ata moke te soki oza kaka courageux bakabeli bokwanga futaka banyongwa mapa nga te pasta nga na kota babudget mosusu nazoyi biso otata kolamusa ye ngaka deuxième cop karaté troisième francophonie internet yando otala matin elerisi bato na youtube nani otala oyoki mais so entré mosu ezalaki te mamemame oya kofinga na mokonzi vi likoya mpiaka na yo moko eya na teni mosu fo ozalaka nango ya kopi ezanga te na quartier nga nazalaki na teni moko mama soki omoninga fo benga nga nga ata omoni biso si garso ozotelemi obaka leblanc yo yaka nga yayaka teni moko soki omoninga santike oyo alingi kopi triko moko lokwa libaya elexa pe identité mbati moso ozoto santike oka na bende yango lokwa avunga oyebala sa mwana eleka ebele na bende okanga luketo okwa asinga saki ekende yango mpenza tui omona nga na makolo lipapa moko ndile moko molai moko mokuse eteme inaka nango deba efanda inanga nafandaka na bakitsa soin te libanga to ete na nzete kweya toso omoni kaka be s'il veut payer wedenga na kati ya pusu na nzela ntango na waka na kati omonaka 500 ya yango kaka merci ata omoni bato isi omonaka te yo yaka pourquoi teni efundaka baya wana te nakenda bakompane babenga bato bayebinga te me nakota bato nakati batunga yoyebi chef ngabi te vuvula toyeka bonataka chef abi na liste nazobenga wa yorangasko bozonga na bwe chef azobenga yo zonga kunyoko yo ngabi chef alinga benga bozape mpanzi batulaka chef te akobenga selo motema na ye chef atali chef atali no mutango no ndenga lobi te na bozoka te yoranga no bana na respect na compagnie ba tout donc on comme misala mais tout anti tout chef bon pour ça pembeni quand on a des autres dans bino partout alobana de chef atali te challenger abenga bien takabe yo kota tui challenger foyeba technicien de guerre attaquant de pointe très important pour na vie ko saka mupaya te kapasi ko kotiri comme ba nasina kenda kop bobe na ndako ebandisika tina suka na longwa te pata tunanga na suka ozanani oli ba métier comme nga bina bi 42 métiers e banana okotsa mabanga e komi ba ko maso wapi na bina yebiye na kebenga masonga moko aide papa nana ko cha peinture nga bina yebi mutu na ke ja penanga bona sima e moka balola peinture balola nana ko beta vitre nga bina yebi mutu so viena ngam so ya masiki ngana chaka pembeni sonda nyani batori ngai na ndiba zoka batori basete yo tinda ko sila na karo yazo kama yo koli na ndako yanga bina koli te challenger moni terrain mbwengi na mbwengi c'est ça et yote na misika be yote ngana sinyaka nanu makasi mama twana talaka na bimanganga na matcha quartier na ibate sika boy ngana kufa na matete na uta ko pene ma miama bene na kweya we banzale zaka moko bongo simba nzete na ko kweya o so yi wipa na kwata na taka bena maindombe batu baka kunaka why ngabi ndeko yeba na ko taka malema kana na da yebu mama tala ba pomba na ba kimono ngabi ko inda kota kabwe avant na teno match na mon équipe kuna ndezo menacer to ngabi kuna nde ba organiser na leka kama mupanzi no bika kweza association nga travers ba match traka kote ba pumba ba saba kamena ngabi na travers match so boni ka bot na travers no bo chata 3 ya solo ko ngabi to sa ni ngabi bo pia 6000 francs 6000 ngabi so boboyi na kena ngambo kuna bon ça je bueno 6000 donc qu'est-ce qu'on peut faire pour là match c'est 0-0 pour même so bana kena tala na tendance senti que ba joko bazande boye
Yo okende ke bikota ko to beta. Na ke ko ta ba jogo yo nganganga. Bota sko nangana do ba pomba muni ke ndinga na lobise ke mama ngana sinyaka. Comment ça tu es bon na poche? On a énergie. So ngoma na biyo na zaki wa. Pope sa simia tient na poche. Bolu kana makasu. Gwa kana da. 3 makasu ye. Abika Simba, boire na sima poto wa. Ake ba boaki. Kai bosi là. Pour gagner 3. Maman, ici qu'on va gagner 3-1. Okosi. 3-1 va gagner paye. Ba ku misanga. J'ai dit. Sini na bandi yo. Era makaboti kangana dukano malewa. Musuka. Namona sio musu sa bana yo pendaki sina sima na bilation na 300 euros na vion musu. Changa bino vraiment j'ai dit pour boyeba déjà avant sina ngona zo. Mama, nakende malewa makete. Molongo bakalinga na matoko balongola wate wana. Yango. Batenga supa mosaka lobi. OK peme la musika. Na wale ngoso na sa mesa kwa moni ngai nganga tanga pasa zo. Mama nakota na sebo. Ngana sinya batala. Ngana challenger. Na yebisa yo. Na vie. Faut saluer ko ya ya. Makasi. Dans au cas moi jeune à 25 ans. C'est ça. 30 ans. Au boy cop mozana makasi na nzoto. Et tala. Balobi bien soki mukile te binote bokote ya mawa. C'est ça. Ba mama combien ba kenda kazandu tilelo ba wela kabisi na ba jeune. Ebele. Mama zote ka bitula. Tala ko zwa bis ko keno makolo ava zwa bis. Soka komi ko zonga makolo. 6 mois ba mama no yebi. Na yebi bango. Ba dongola ka pondu na kata bis. Na yebi bango. Pas zongare. Ba challenger. Siko yo jeune garçon. Akanga maboko. Ofandi okangi maboko. Ozo c'est la prophétie ya nani? Débité, ozo c'est la nani ko ebisa yo zwa. En tout cas, nana kola musayo. Maman, nana kola musayo. Batindi kona kopi nini? C'est ça. On dit kopa modèle en tout cas. Ya ndenge si lelo na fanda ba papa 78 ans. Ba challenger. Papa zola mukana tongo moni ke longe tengami. Mazoke musala. Yo jeune ozana makasi. Oboyi tous les copes. Ozo pesa fino promesse comme ça onginda ba kabela ngoko kaba. C'est ça. Moni ngana Londres, to na Paris, c'est le monde. Olandanga te. Ngana ba tranquille ke na monika no sala boy wana vite vie eba na muto aza courage makasi toke maleme nazo sukisa comment mwana ya kimindako na ba 12 ans ora kende kufa na 18 ans comme futela yo nanga na 30 ans bazoboka soka ba bébé nanda kuna berceau comment oya bimia na 12 ans o tobika ko kufa za na puite mais comment fu ko futela wa biso nini sali ya futela même takimanda kusapui oyeba alela wapi babomba mana nani azoli kopi wapi po mona makamna aloba ngana pusa pastor na ba jeune fille ko do pusa maman ngana banga te na pusa kando olobi oui et puis pusi ya nani yo moko ya ngamo hoko challenger pona so que vie eza kwata ko tiaka vie calculité na nzambe so zoluka na ninga kolela lela ko zwa kate nzamba ninga muto kende réclamation après bareklama na nzambe te tika boy ko bonga na nzambe akatela ngo lati te ko bonga na nzambe zoko kopa mai zoko kopa mai bwaka na mabele na yo mosopi ko to ko saba sino yebite tika boy pastor na lo polele zoko kopa mai kaka ta mai sopa na mabele ndenge ko kende bini etali yo te nde banzela vie ko kende bo zonge tuna preke yo zo luka fina lati lo kana classe lelo to kotanga géographie yo c'est la géographie na vie na lo bela yo makamu susu yokisa osoni pe pesa sengolelo ebele e ana koteya mamoko te leki ya vie ko leka classe amen eleki ko omani koteya na vie eleki cours université université qui otanga po bakisa mayele yeba muto asisi classe na bakutia na musala oya musala za espérance ko leka osisi classe makasi comment batuna na vie que avant ça la force en espérance aka ya kala pourquoi Tchèli soit agile mobile aboko la makasi ko leka basi bakena na mabala na alliance Tchèli nini mwana baboya so moni Tchèli longo libala seke mboka mobile si esili bate ya yo boya Tchèli yo nani wanda pasta mama na bano so ko moni Tchèli ba ke seke mbongo esili pamba boye rien moko mama na bano clair ou bien yaka ibombongo to za ko futa mabe ngaza kana Tchèli mo ka ngai banga $50 na poche de to beba na ina mate tika boy
Tu peux pas aller dans ma tête. Parce que na mate. Client monene. On a le vélo pour les. Mate va changer. Ah, ya tembe. À part ça rien. Yo, ça kana tché. Ah. Soin à tché le qui moi na bébé na berceau. Tika boy. Afungola yo. Tana ba. On a batté abino mabe. Makasi. Libala, eza pété. Tala. Zoma ka monsieur zana ki tchel ko tana libala. Libela. Tika boy. Tchela ça ka jamais salité. Yango. Soin et puis ça va harmonie. Ah. Ko sauter. Oh, tika boy pasta. Kapasi na ba makamba mike. Okola mbelo kama longa te mais propriété so nzoto mando def so saba sengo nyungu. Tika boy. Okomna nyunga 4 sardines. Te mafuta kama crédit ndima mona ko so seka ko futa. Solo. Defa nani miyo ya bana na mazo. C'est ça. Mwana zo lando na sima kangiri puto ndire masera kimi église. Otali mwana ndenga zo landa na mutu na modek soka tali. Ana zana ngote. Kena butika papa filo ngaza ngote. Bazo mona ko soka pecho ndo kangi ko teka na mobimba. Ondro frener. Faut appeler harmonie. Tiens la quoi ça va ta boutique ça va senga rester. Oyebi bango penza. Tiens soka koti. Nana nyunga combien o? Oh soki ninyo. Ah ndeboye ah basaka mega. Na tia kombe chaka mi fa na peso kana pokwa. Tanga zo cha mega tanga ke kote kaka sala ko check saka moteka hotelinga boyeni. Kama ka ko futa na tena bakse ya combien. Mani che. Amemi fo ozoku ene sengo. Ko sa ya na boutique libera. Mani chele. Wakazi. Mama na zo pesa bino ba critère. Kaka njane nanga mama na zo pesa na fo. Saka na yo. Oh bébé c'est ça to senga ngona nzambe. Baba to senga ngona nzambe. Ko senga ni? Sentiment mo ba tactique. Na ko siyo. Tika boy. Na lola na bala. Ah, pasta. Anjina chase mi na lola. Tika boy. To ba pole. Na lola ba chase mi wa. Di ba les ande awa. Tika boy to potana. Ko sakana te bébé que de jeunesse una jeune. Eh, ndeko tuleke comme prophétesse. Soko kotika jeune pour makamba li bala. Au fond c'est église ça va tinda yo. Tika boy. Ma prophétesse azaliawa. Aussi dimbanga likola ba jeune mine comme bele koleke longi. Ifunda kitamba na mutiro kwa nini kitunga. Comment ça c'est gayo. OK. C'est qui jeune ali bale comme yako bikola. Ede akende. Gai mambi kudi. Oh, indi eta. Oh c'est ka na service. Mbaka ça mbaka ta. Mama ba coach. Ah oui. Oh c'est une technique de cœur. Lino Simba. Na moni mwana modèle zo même. Il faut maman dans le 6e sens. Modèle mwana ndinga lela kana buta okimsanga mobile. Ah oui. Tika boy posta. Na tango lokwa ngonga ya catholique bo. Tika boy posta. Mais ça va fallu mala na ndin veille. Ça va na yo. Ah, papa balinga makelele te. Bana mabe. Oh. Balinga makelele te. Jamais. Ah. Ena RSA privé. Ena ba yer musuma na rola mukati. Soko la muki photo kamonda ko mobile. Yo na 3-0 la muki. Mwana mafunga la porte ba mama zotalo kwa zoza likambo e banda. Yo mwana no yo kozambi yo botuto. Sala. Bana foti ndeko je pa ya filo. Base bele pasta bala. Na mwana makambo mama yo moko tuna. Oh attentate. Mwana za attentat. Wali ngile kite. Faut ma bata. C'est qui hein? Na yebi baba. Bana makambo yo mama. Bakenda raté bana raté. Tinde ba ya. Bana raté. Ke mwana fo nimba. Et puis Congo beba bana banimba ka soute. Eh basala bana raté. Puis so ba 17h30 18h dia moni le côté des gens. Pour moi na nimba. Lelo. Soki nzala o. Na comprendre raté. Bia ka Congo. Vraiment. Ya nyoso tokote ya toko baseka na suka source de revenus na yo. Source surtout ça. Ni ko sala nzoto échanger peso 100 foko na kilo. Makasi. Ni ko sala na baninga pozo valeur. Soni ndenzela ko bebisela batu vie. Moi te. Batu nyoso kaka soni. Surtout la Kinshasa soni. E pa na bino boza bi patron sombi lo panga ba voisin. Azwi ba benda zelo $10 na mutu. Ota nango na musika. Yo fandi bino na bango bokangani. Batu bazo ta matetele mbaba ya benda. Yo ndaka mbale ofanda. Peta ba ko tozo seka. Olati propre bazo bango na quartier mo kozanelo ko na pokwa. Te. Ba jeune garçon qui ça. Après na pokwa soka moni batu bazata zoko sa oza terrain na biso ha. Bopianga 1000.
tala ba jeune mama na ba na yo pasta ba zebele ba to omoni moderne alo ba o ndebo tondi ki sasa Congo bebi te capage pasta bongo mona bango na kenaki ba moro boye na ba commune ka to ti ko loba na pasta na moni ba jeune fille na ba te jeunesse à Congo eza robeba te jeunesse à Congo bebi pasta ba sangelo ka kusala ba mikabi na bi pena oh ba mikabi na pe akosala pe lokoti donc afin on ka pena que de bière ko afandi na ye ba koma ko sela kuti maka alango elete mazo saka alango oyebi bango penza azaka so azana de bouteille amoni bouteille moninga pembe na sasi saki bacha su na mesa na ye pa bima na kilo ameni mibale mazisu milangi vide ache wana suso azosela mwasi surtout ça ana bouteille moka sombi moninga zai pembe na ke oza bouteille na vide ache suso baki masanga moko azi ache wana ndamela gide tan yo komona de ana mbongo nzoka nde mutambu na biso bajene na bango to wana lero mama nanga Congo ebebi bajene balingi kopite balingi facilité yango mai na facilité koboma ezobima balingi tala cimetière mikolo bakufaka su te otala te même na Facebook wana na sala na émission 83 ans oyoki tala et pas ben obich tala santé harmonie tala challenger Chamatembe 83 ans azana noa on dirait que 50 ans omoni mais tala siko ba jeune le na maman 20 ans tina 40 ans kokende na bozo kene mbangu na nini pressé ya pressé bolo kwa métier bokomona mutaleki bokumisi ndenge azweli boye bakate nzela ko bonga kotala mbongo te tala musani epesaka 100 francs o nazo zongela pe nazo répéter tala ba chauffeur à DC7 balamkaka 5 heures na ba recevoir kobela na kobela mais tena poko so bangindi ne kala mbwengi yoko le kalibana na otipa ya filo sufi omoni to zozonga makolo misu na balo tanga nde baninga bazomela tima bako tala liboso courage na nde futiye yo tala bango lokwa na zuwa apake na mutema jamais yo tongo tipo ko sela ka oni nini c'est ça tala liboso ba beta mama kwa 6 heures bala msamona mukene elanga kende classe yo mukolo babisoko la mukitaro mukokanga fungola ndaku toche na mesa ero kola mukabongo kanga ndaku bazoka belo botutu wo vraiment kolinga kotika na fungola ndaku teti 9 heures bolole tika bo pasta eza secret tika ba voisin ngape na kobima sini mabe nzoko ma sentinelle ko kengela ka botutu ya yo moko mwana muke na 6 heures balamushe mwana bango bebe fe babondela balamushe basokoni langa zolela kende classe yo bala bakejane soko la muki bongo kanga ndako futote fungwa na mesa lokwa foni yope kuna basundo même na lola wala ya na archive lola bazo balola to remplacer na nani tika ba pasta mama basalaka balora d'argent banjile babandi kokota recherche to changer na elongini kokana eto longola to tika oyo bolole mama bolole pesa la muka 11h30 yoka so lisone na munoko match alobi nde total ke la singa retali ko discussion yo kama sona bango mama muta boy sikwa bengo pe yaka pa chez lui nga $10 rosio pesi nzamba ko kanga copy nawo na bango bena badoka ba mawate na lobaka nzamba limbisanga original ya solo pas na bato ebele cop na bine kanga mi po bo favoriser ba goy olukili sumate nzamba atalo zo favoriser ba goy alinga boye jamais o akomi na zo bima chelo ngina moyo lobo kende cop simba te to kutana malade pese au repos wana taila bato amen vi faut tâtonner ya solo puis pour réussir même quoi orge mo qui dit ba coup de tête singa amen dengue vieza amen mutu to mwana zu atatona o meka simba tellement vieux ve simba folle là yango ndo ko simba mo fano bi no kemba bena likambu nini ndenzela ko bonga amen vifo si la maele vifo koma na suka ke mutoko denga ta par copie na nganza nzambe amen so zana ni yaya zali mama za okozwa kate so ndiminga sika bwe pasta vife ka usalo kwa likayabu okauki na moi yango pesa o sambo na munoko abatu wanda sko témoignage ko tika mukolo kozwa po balo bate to yebi nenga leka si bo finge pamba bunda na miso na biso tia zito yebi zamba ninga va faire faut tika témoignage amen ko to yeba na piaka te ba ko miso na nani
faut les canapés à beaucoup témoignage ya amen capable de témoignage à tout sur ma bible té zéro les cas et tay ba tout les cas faire ça la bible ebele moi so botika kemba si azui nzamba zana ke akutana passer jamais na ke lo sa de capable avec na mutu ke teyemi mingi na mona nenga banana wolole ebele mais tu as changé na ke lo sa mbo teye jamais ça la passer teye jamais kumba vie sakana donc monique maman na yo ebele so na lingane te batu bakenda la mingi l'église ba fene benga tija rovanda bana ba fene so même t'aller à l'église fene ya moi on va fene ndaler là tika boy akoka musala te to ngina vi pona ni fena za nde nyama na zamba yo bolole oyo fene abanga maka fene courage ta ndo kumisa nzambe l'église amen nzambe za lokumu merci ndena komi lelo merci pena pona makasi opesinga ko pona okende kosimba courage za la piaka za na mbongo akumisa nzambe kena ke église pona sengo oya kenda kolela lela fene nzambe pona akantala makamba kala nde kangi evi on nde go makamba kala ezala te mama tolinga biboma botika kozala te biso tu ba fautif na batei tika boy to vivre na mawanzana amen na lo ba polele ko botia ben oui bana mateya nini oh ba comment jongle biso le roi na mo santu di kola muninga tika boy mama kola mukiliye mo nde mo santu biso tu ba fautif matabiyo maso to ko talo na mawana kaka tika boy pasteur boko koma le na sombiango c'est ça combien de millionnaires bazaba ki avanga challenger yeyo ya makasi otalo na lia ke balani na santé te mais so otalinga courage makasi même malade banga so emoninga felongo lelongi o mutako belisa te malade pena ta ayebaka o mutako belisa te o so ko belisa passe ya pa ya pamba ko fe valeki challenger yo côté la wapi bar poto yo biliard na bandango kala mutazange kila a charge ka tourner ko mina te passe zange kila mama ngasha non na yoka ote challenger Gana vivaka na ngakote na piaka nzote sengote neti ma bibiki akumonelanga na vivaka na toke o senti ko zo kende lobo ko zo banda pasi na nzete zo nyoloka tie tamboli mba atoke matete kwa vitesse yemo malade ba kana makolo muto batongaka te batongaka mama pasa ngasa ngalo boko te tango esangaka GO ki kolandaka te ko kipaka te esila yango boko makamuze za focaliser obi ba pasi misusu yaka ko zonga na sima tango bando koma na mbongo OK po mutu azaka lokwa na koma mutu na nzoto bazami bale tika boy pourquoi na lobaka soko lai na kwiti bangungi bakosoko koyeba te so ipo na tongo la muki robela fièvre malaria te oui po air yo zate bango baye air yo na tongo bangungi ba bake bo balani te na malaria sans effet mais soko saka boy et abeli déprisé bozo c'est thermomètre ngaite nazaka orge bien ka pena tambola orge na memanga ti bambinza makomeno santi que trajet za mulai mais focalisation méchant OK kendo tala mutu soko ayambaka ou bien azaka na mboko kendo tala komona trajet mulai te po makanisha malonga sala zo mona nzela muku se so ndo kutie te ko zonge comme loko zo kene sele na uti musika ero zo kendo kanti malamu ebele nzelo ko muku ko mi sanjo to boina yo soko zuite ko piaka ndoto bobebete oye simite fanda 2 minutes bima yo fanda kate na fanda na kozela wapi mkona kozonde na kofanda wande sko kalike na ile bat mususu so wana sko za makila ba courage nde ba challenger ela ba tunyo sauter mais okoki pe kokoma bongo okoki pe kokoma soko la na yo fele eza ko fele yona soki eza ofele na mututu ozo epesa mena mutu nyonso me ko bonga nde pona bilongi ndeni pasta wana ndika Mana lobi yango abate ko je pesa mena mutu nyonso o to ko forte masi mbali soko bimoko okozwa me ko bonge pona bilongi ko bonga mutu si yango ke lata o sa oyeba na ko bonga mutu si ndo ko pesa ko forme de na zo na sala bena baksa pona bo na bonga ndenge sa bakite ya mwana wako zala pia ko zala ka mozangi te zala mokele me mozangi te do mozangi ne mabe mama Kimobola eza ba titre
bokola échangeaka elataka bato na nzoto na bilamba elamba mabe bacoli yo mingi sante mabe bawololi or kati eboyi makambo minene yango moni bato babokola bano bakanisaka bakosote mpo batanga te basala échec bayakokama na suka nzambe asala courage oyo nzambe atiaka te na nde tindi azwa vie fo bapesa confiance na bato ya français mpo batangaki balobaki français na bomwana bakanti ndenge azoba bafrançais kosala misala malonga posto beta masolo na yo awa basisi classe tozali bango na classe baza te bosala basali te otombola misape ebele banda bomwana osali te ndenge nini challenge na bima bolola azofanda mpa na bino so bolati elamba bopesi ye abibaka kebakeba classe na ya bibamba bowolola ye boseka panda konge chez bino bokanisaki fi na ye manka mpo boyeda yeda me na suki enda komi kopile bino na mbongo challenge base retourner attaque sans requis souka quand va changer ba donner makasi ba matin ba femme ba que teo ezanza ba yebaka o ezasa teo ezanza ameza makamza masaka ya somo donc moni keba na muto aza c'est plein na courage aza pia quel mabundaka courage ataza pia ka so kabele mini faut pas ya lobe okaka soni wananga donc to kabele na tongo 17h ya na kwa isaki goy abombe le kwa berso basala ba chewone na kwa isaki babetanga ngo trop goy so pese mbongo ake oyaka lobi kute kokaki te babisu mususu ndire o depot nango goy alo bana goy azana makambo alobaka soko yoki na nkele yamwe na lingaka baona matoite makasi mama tozana lero soko bombi goy ko miboma obi bomi goy ko bomisa yo tukuma ko ennemi abana na yo goy tika boy pasta ozo sana miso ndeko goy anubeta maboka kanti ko tika la ye ngoko sa tenda ko lata ngo mgambe omoni keba na gogo so ko tena ndoka me magabana minga bisaka mwasino to mobile omoni ndeko nanga propre nde ye so ye fengane na ko botola nyoso après ye goy keba na ye yango penza ngana na ko botola ko na le belo polele le solo tala ko ndimano ngati na ba makamba mike oyoki ba pena makamba minene keba na goy siko goy na basi amone la bango mingi ba famille ndeko tellement yaka ndeko mingi azo memaka bana mwasi babite ndeko pena mobile na ngaye yo ennemi numéro 1 mukolo mundu kana ko kufa ye mutako bengane na ndako ko malo bezate na yaka na mingi bana babinga ndeko kwa papa tanga ko bengana tamba to taper ya so azaki ndeko ne propre yo moni ko tamba na goy zo tamba na bomba retardement mutako betelo kano ye evitaka tous les goy pembe na yo makasi kabila goy na musika ozo sala ebate amen betela ta camarade moko ya courage neti yo même moral pour dans la soko zate te topesa na ndeko ne propre po ebi douleur la passe mbongo yo mete batu babonga bakendo pona commune na bango oui babola batikala kana commune na bango pourquoi soko bongo faut ki ma commune na piaka batina bango na c'est ça atalika côté na zawa manka awate o batute ofana babola boy mobola soko jelo ko moko somba na petit na yo moko salifier eria zo kanza soma nyoka bololo ya 1000 francs yo bimisi 4000 sombi keka muke pane zuwa azana bizeti te mbongo esengi boye c'est ça nazo bana makamba mike oyebi pera pasta toza ba africain makasi toza na eni moko ya suka ya dernier degré toka na mabe na makamba etali muninga surtout ça obundi na ndenge na yo ozwi na ndenge na yo na mone komeni nganga kolekanuka so na moni fo moteme matanga lokwa zuwa okokufa na estomac kongola zata monyo biloko na RDC tala ebele RDC bakomona pa patron ba bola msusu yondo yo kotika koli me bakaselo kokota kuna bamba katana na patron na bakomoselo zuwa kandongo lobi RDC sana eni moko ya makasi na ibaka te ba lokota ngo wapi mutation ngomoni sata Kongo aza vrai kizengi sata Kongo pena tangaka soyi aza sata na mena kizengi RDC makasi kapashi nzamba apambolo pasta apambola openza apambola en tout cas mbote na banani mbote na batutu bazawa oumela vraiment na lela bino tout fort Zamba Pambola, Ben Robich, bonne guérison, Zamba Sunga. Ben Robich, bonne guérison. Sunga man Zamba Sala. Pati Luka, merci. Job Mystique na base. Badutu Bazala Kiawa. Tu vas te la péter base. Vraiment. Merci, Pasta.
Merci la base d'Abisso. Bon marché Toroya, ma solo Rozonga. Je sais pas en tout cas, base d'Abisso pour Loura. Zamba Pambola Bino, Apambola Bisso, nous sommes assurés. La serre que c'est quand même, de passer message, vous allez bien. Donc, prochainement. Merci, Pasta. Base. Capage TV. Capage TV.